talampela talampela ezali koya mwana loba banga te lenga te. Page 28 numéro 30. Maintenant nous sommes les anciens avec le mauvais comportement après avoir ce dont nous doit sortir de l'eau avec un nouveau comportement. Donc on voit réellement que non, moi je suis quelqu'un de l'Idobanazar, quelqu'un qui suit Jésus-Christ de Nazareth, car nous tous nous suivons Jésus-Christ de Nazareth ici. Amen. On ne suit pas les morts, bien, on n'invoque pas les morts, bien les ancêtres. Nous ne sommes pas animistes, nous sommes chrétiens à travers Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc on va prier, après on va aller directement à la gare, à la voie. Le baptême la constante, le baptisé bandé, vous voyez le bassin, avec votre baptême. Epole ne longina epolenge elongina mati ayejo mobikisi epole ne longina epolenge oh mobikisi jawala kisingai kembo na ye alelu kwanza shule ya baptême uigize ba Nzambe na batambelo ba Nzambe lokena mère oyo bandimeli Seigneur Jésus-Christ wa Nzambe na bango baza na baptême bakolekela mwasika yanga bita mpe na kata frère wana Apocalypse 22, 17, 20. Page 11, 5e antique. Amen. Seigneur Jésus.
Kisinga, ya wala kisinga, ya batambeli na ye, ya molimo, dako monini na ye, kembo, dako kitoko na ye, ozana. Ya wala kisinga, ya wala kisinga, ya batambeli na ye, ya molimo, dako monini na ye, kembo, dako kitoko na ye, ozana. Polene longina ye polenge, longina matia ye como bikisi. Polene longina ye polenge, oh como bikisi. Ya wala kisingai kembo na ye haleluya, 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 haleluya. Ya wala